toza ya Yesu, toza ya Nzambe. Baplan nyonso ya monde ténèbre na bomoi na biso ezali nul sans effet. Nzambe luka mpona biso mpo tosala mosala toza kosala na Angleterre mpe na diaspora. Tozobunda na bandoki na baméchant na bakadi ya pemba nyonso mpe tozolonga bango na ngolu na biso te me na ngolu na Nzambe mpo toza ya Nzambe. Atondinga motema, alatinga molimo, nzoto mpe malembe mpo naza ya Yesu. Alatisinga elamba ya sika bomoi ya sika mpe botolo ya nkembo mpo naza ya Yesu. Nzambe akomisanga molimo ya motema na ye koyebisanga basekre ya bapaster ya bandoki ya benemi ya Congo ya bakadi ya pemba bato soloka bazosala contre Congo. Apesinga nyonso oyo ezali ya ye mpo nga nabika bomoi ya Nzambe. Apakolinga mafuta oyo ezikisi ngai suki ekiti tina mokongo meka komata na mokongo na nga kosielumuka na mafuta Nzambe atonisanga na molimo. Proverbe 30:30 azobanga te nazobangisa. Naza ya Yesu nabotama na molimo santu na nzoto te. Proverbe 30:30. Bomoi na ngai ekoma nango libonza ya Nzambe tata. Naza ya Yesu nabotama na makila motu ya mwana Nzambe. Eza susu ya mama na nga Songo Ernestine te. Nasimama na liloba Nzambe ya nkolo na bomoi. Bosali ba complot na banga te. Po nasimama na mokili oyo akela nyonso. Naza moleki me pour l'instant naza nano na se. Naza mwinda nazopelisa lumière na Angleterre pe na UK. O batie debis bakoya na Manchester batikala komonana te. Distance. Na opesa gu na mokili. Naza ya Yesu. Naza ya Yesu. Bomoi ya proverbe meki osimi Nzambe. Na kokufa kaka soki bilaka Nzambe ekokisami. Soki mission ekokisami. Ne meurs jamais. Baleki na impudicité na buzoba na kikolabo. Na nyonso na omene bango 5-0. Merci ndeko na biso Alain Moloto. Oyo azalaki moko ya ba grand combattant pe oyo akufi likolo ya Congo. Alors breaking news to masolo tozobeta lelo ezali ba news pour na kosikola mboka. Tobandi na nouvelle en bref ezali Kabila exécute ses gardes-corps réclamés par la justice américaine. Ba garde-corps à Kabila oyo babomaki bato aux États-Unis ba exécuter bango na Kabila yemoko. Eza mawa mingi. Ezali mawa mingi, eza mawa mingi. Eza mawa mingi, eza mawa mingi. Toyoka susu nzembo oyo et tozozongela bino pona koyoka makambo nyonso to ndenge ezoleka. Eza mawa mingi. Breaking news de retour, ezalaki moi problème technique tobongisi yango tozongi tolobi ba américain bazali koluka ba garde corps ya Kabila o ba bomaki
américain oyo babomaki congolais wana na États-Unis. Alors Kabila a comprendre asalisi bango faux accident pe babomi ba congolais wana babomi bango parce que ezali ba plan ya Kabila basali bango fausse embuscade na nzela ya retour ya Nsele et babomi bango. Donc esali retour na ba média nyonso bazolobela yango. Belgique ezobengisa ba ressortissant na nyonso balongwa Congo to ba vivre bongo na ekenge parce que Congo ezali bongo na zone rouge, Alors deux combattants burkinabés et un combattant sénégalais bakangi bango na Congo et pourtant bayaki réunion ya ko telemisa ba congolais ndenge ni bakoki kosikola mboka. Les activistes sénégalais et burkinabés y en a marre et balayent citoyen bakangi bango et bayaki na opération sifflet ou l'axaki dernier coup de sifflet pour Kabila à longwa na pouvoir. Le feu s'enflamme entre la CCT, Katumbi, Mukwege, UDPS et Kabila. Bakomi bango na bango ko swana pe ko bundaye mabe parce que ba comprendre que makam na bango komi na suka. Alors il y a qui bango bikoki yango bakomi ko swana. En Afrique du Sud, Congolais moko zikisie moto na Durban akufaki pe asoname pe nzambe ape sa famille na ye makasi. Tshisekedi aza moto asungi Congo te to pesa ye support mais à décevoir. Tatu asalaka politique te mais asalaka commerce. Baboma Congolais, ba violer Congolaise, ba katanda mwa mboka, ba sala boy, yetaliete, y essentiel azoso mbongo na ye parce que bafutaka ye très bien pe azolinga après ye mwana na ye a continuer à commission on dirait royaume Congo. Donc aza ye mokote Rwanda aza un criminel bandit de grand chemin yende amemaka Museveni na Mobutu, Museveni abota Kagame. Pourquoi Rwanda sokazaka na souci à Congo azongelaka Museveni te a comme ce président Congo parce que yem ta présenté Museveni pe Museveni azali bongo pire petit na ye. Or Rwanda azali moko ya baspion baningane ba Mobutis bazo trahir na Congo bazolia mbongo ya Kabila pe ko pesa ye mama yele ndenge Mobutu alaki ye azo travailler na extérieur ya ko détruire ba Congolais. Alors batu nyonso to ba supportaka IDPS Apariko Palu MLC. En tout cas, boza ba traître, ceux qui bozo ba traître, ba traître, boza même aveuglé, et zo senga bo leka na délivrance. Alors bo luka délivrance peut comment il le lobo fonga ba misute pour comprendre que ba parti wana ba leader nango baza na bango pour les Congolais te me baya pour na intérêt ya basi na bango bana na bango pe ba famille na bango. Depuis 92 ti lelo to komi brem na local news ndeko na biso Philemon apika ba crise mama moko uti obenganga abi pasteur Philemon za pirio attaque au tchake na nzela ye pa bwa kelo bambokela me bosolo la bien aza vraiment malade to bonde la pona ye nazo senga na ba ndeko nyoso tu ya Congo ba ndeko nyoso tu intercession molimo na nzambe loboko na nzambe que nous toucher frère na biso sika azali aza malade tous en aposa na ye na aza en bonne santé tous en aposa na ye aza très important na communauté. Nzamba touché Philemon place ali azongela biso na kimia azonga suna ndako parce que tozana posa na ye bana na ye pe famille na ye bazana posa na ye maman azake nemi na ngate ye mutasala vidéo ya mabe ponanga mais ngai nazongisa ka bango kana nzela a yo sengi prière naza ko sambela pote nzambe abimisa ye na hôpital azonga na kimia et vous allez sengo pona biso surtout. En tout cas Philemon Proverbe 30-30 et de cœur avec toi Ali Gomo en bonne santé. To continuer batak na so to za ba adversaire na TV mais na vie sociale to kuta na na nzela to sekaka to benga na téléphone to za vraiment benimité nzambe nanga apambola ope abikisa yo ebuza malamni ba pasteur mingi ba boliaka mbongo na bango baza ya kubeba pe babebisa ba mbongo alors bino oyo nyonso oyo ba pasteur pakuru ba pesi bino 500 livres pour na trahir Congo bokeba parce que mbongo wa Congo esuka kama be pasteur tout azana mwasi azana pasteur tout na diaspora na Congo Kinshasa un peu partout ana mwana gizengi esengeli boyeba ke pasteur wana asi a sacrifier bomo na ye bana na ye na soloka pour église ya monene. Alors bino o bozo ke l'église bo checker ba pasteur na bino se ba bota bana gizengi est-ce que bazana bana mabe est-ce que bazana bana gizengi
c'est-à-dire bango moko bazali ba traître, bango moko batu bakababa na wana na soloka po bazo ba chance ya bato baoya. Alors ce qui est mon pasteur akaba bana na soloka yo zo mema mwasi na bana italio parce que vina yo ekobeba au proverbe ba ite bo checker pasteur nous surtout na mwana kizengi elakisi asimba soloka ateka bomo ya bana na ye pe akokaba ba ndimino so baka l'église pas satana bazali na Paris, Kinshasa, na Manchester un peu partout beaucoup na bango baza un peu partout na Manchester, Londres, Paris, Brazzaville, Kinshasa batondi bongo ebele. Pasteur Gauthier ya Birmingham moi c'est à Kimie pour na misala mabe il paraît na butu abalukaka nyao. Alors moi c'est après 15 ans amoni ba aventure pasteur asalaki ya kosimba solo na la gloire pe bayaka komona pasteur Ejide koyebisa pasteur Ejide ke mwana na ye oyo azaki bébé akokokisa 6 mois te mwana wana akokufa lelo mwana wana aza na 15 ans pe banda babima na ndako wana babota teti lelo mwasi nzoka azalaka na mobali na akala na Angola mobali wana ya na Angola ayauta Angola aya Paris pasteur mwasi akimi na Birmingham ake kokota libala na Paris. Alors moto ndenge wana normalement faut kanga Bible aluka elongi nzambe aya na délivrer bino batozo mona ye ki aza pasteur ou azaka na la gloire atomboka kenda aza moto misala mabe ndoki vraiment ou apumba na butu donc aluka délivrance eza ya koyinda ba pasteur ya pakuru ba pesi chaque faux combattant 500 pounds liste na bango eza mulai mbongo wana katumbi mwaki moto yaki nango apesi mapse oyo mwasi na ye azali rwandaise cousin ya Kabila pona ko détruire combat. Alors tolobaki ya solo ba mama bolela te foto sala piqué ko ke notel ma liboso ya Ebola TV ma TV pe ko ke notel ma liboso église ya mapse po yenda za chef d'orchestre yende amemele biso ba tu ya pe perdre awa tango na lobaka ngo botiaki tembe yende mokombi donc bienvenue tellement envoûté en réalité ba tieye mutu mais mutu liboso mais mutu ayena pa ke tiwana mutu azana contact wana ezali bongo mapse auto bengi impudique bato bele bazo ba naza jaloux bato bele bazo ba différence eza entre nga na bango zani nzambe muta benganga nga na apoto liboso na bango avant nazala pasteur naza Didier formé bango baza formé lokola ngate baza na bonzambe te et bango bazo yiba ba population bazo yiba ba congolais donc nga na bango to yande monter ngai na ko lo bana ko tout à tout na leki bango parce que na le seul pasteur à ça la vidéo au moins 1000 personnes par jour ou 500 personnes par jour bokende botala na YouTube ya maps botala vidéo na ye combien de personnes balanda pe botayo e sanga maté ya nini azana to ça na niveau moko te en réalité alekinga na âge alekinga na impudicité alekinga na muyibi alekinga na ikolabo mais nga na leki na bonzambe pe na koteya soka zaki sincère akoya komikitsa na tie maboko na bondela nzambe pona ye naza na eloko moko te na ko envier pa na ye daye ye babalela ye mwasi kobalela na Kinshasa mwasi ya rwandaise nga mwasi na nga moko na bala ye nga moko na futa tike na ye église mte futela ye mbongo po mwasi ya nga bongo te donc toza ndenge moko te côté mantela mape kutu atele mapembe na ngate ngai donc naza musika na ye donc tokozala ba jaloux te bazalaka na jaloux na muto alekio ye azana misala mabenga azana misala malamu na ye na nga na mtu aku délivrer muninga ye aza kolabo nga nazo bundela mboka ya ebote ya tenga na ebote siko na welela na ye kamuni souci na ngai ali bazala sauver ba pesa bomo na bango pa Yesu po Yesu pa kufa pona bango donc je crois bote ami ezande mwana samedi oyo ezoyinda na Manchester installation ya au conseil ya révolution ekozala grave ba ekanga ba mokreke se au conseil ya révolution et un conseil ya combat yango mutikuya awa parce que au conseil ndetikali le seul ba combattant oya solo o baza structuré o bazo tambola na ba aventure etikali bango alors na Manchester to kutana na ezala bien ekanga kozala tukobeta pe featuring ekanganga na Sœur Bernadette ozala grave en direct ya Manchester. Alors ba faux combattant ezali ba combattant oyo bayanzela makolo na Lagos pe mingi bazalaki ba charger ya ba kombi na ba parking ya Kinshasa bango na baye awa bakoma awa na grâce à Nzambe mais ba pesi komba mo Congo bateki Congo eza mabe ko vivre na COP kobimisa denda ko moko tie locataire moko tie na komba mwasi mingi bazande ngwana ezala ba pasteur ezala ba combattant lokola bakoki musala te balingi COP trop
yango wana omoni bateki mboka pe basali baaventure bazosala mais toza na liste na bino toyebi bino nyonso ata lelo bokosi bozoleka lokola bacombattant mais toyebi bino pe congolais asayebi bino bamama bolela te parce que nzambe aza na bino nzambe akobatela bino nzambe akobundela biso ezalaki kaka nzambe atalisa bino bizaleli ya bato bomona bato wana bopesa bango confiance te mbongo nyonso topesa kaka epai ya paster nzubila topesa epai moto mosusu te walesa le grand ndoki na Kinshasa oyo akima mbujimai afuti edingwe ya edingwe to na ngenge $10,000 po aleka na te basala témoignage ke ya edi abongwani pe ya edi alongola plainte oyo nga na soutenaki ye kokende na parke ya edi abengaki nga bino pasteur omoni eza masolo mbongo yo kopesa nga 10,000 te mutu wana apesa nga 10,000 nga nazosola nga 10,000 et puis na osala oyo nga nazosala donc bino mo bozomona combien de bapasteur na Poto na Kinshasa na Angleterre na Manchester bafutaka lokola walesa azofuta futi edingwe $10,000 po asala témoignage wana mikolo uti oleka baswalaki na edingwe yebisanga sikoyo lelo eske edingwe atiki kisi te edingwe mpe ayambi yesu te mais eza baaventure oyo ekoti na kati église oyo ezosenga bino bato bozolanda bofungola miso mpe bozala mayele donc proverbe alobaka likambo akoselaka motu te monsieur Kevin Stour azali américain ya agence américaine de développement azali kotravaille na Kinshasa bakangaki ye na masina parce que akendeki kopesa formation na bajeune na masina ndenge nini bakoki kosala révolution mpona kolibere Kabila alors bakangi ye pe azali na aner alors baaméricain bamoni ke kanambe akomi kosaka na bango mingi akomi kokanga bacitoyen américain pe kosambwisa bango nyonso wana ezotindika kana ye ekoma grave alors ngoma na kati ya masolo tu oyo tobengaka muyombe gauche ye mpe azwaki mbongo po akota na systeme ya kolalisa bacongolais miso alors to se préparer dans 2 semaines bamama babengami batuni ngai ozala mokolo nini pike wana fo toprépare yango dans 2 semaines tokutana liboso ya Mat TV toke na babanderole na bana na biso mpona koyebisa bango bastope kosupporte génocide na Congo mpe bakancele baprogramme oyo nyonso ezolakisa Kabila na TV donc ekozala malamu mingi mpona bacongolais alors ntango tozali koloba ke Léopard ezala éliminé na CAN 2015 na oyo ezalaki na Guinée bato bazala kotuna mais proverbe mponi ozosala boye proverbe mponi olobi boye or nazali koloba bongo mpona yebaki ezali baaventurier tala entraîneur na biso tilelo entraîneur tilelo bafuta ye ata mbongo te mwana mobali ya bato asalaki mosala kitoko me bafuta ye ata mbongo te tolandaka lisusu batv wana te bebola tv te batv bakolabo te tosaleli bino tv na internet obeti www.didierforme.com okomona sentinelle rdc diaspora ebimi en tout cas merci na Thomas Graphique oyo aza jeune moko na Manchester azosala ba website ya kitoko aza kotravaille nanga butu mpe moi mpona korelancer chaîne mpe siko abandi déjà kotravaille mpona radio donc radio bopesa biso mwa temps mpe bato mingi bozobenga mpona fwa kumputu eza ngai te eza bato baza na kolamba yango peut-être ozala na temps te mais ekobima mpe nazosenga na landu oyo ya Congo Sakola na Irlande akota en contact na nga le plus tôt que possible to aya Manchester le plus tôt que possible mpona réunion fotosala na ye mpe bozongi na ye nga mona ofuta billet landu soko ozolanda nga Congo Sakola to RDC Congo Millennium bokota en contact na ngai alors Congo 10 ezali site moko ya web emetaka awa na Angleterre na Londres pe Manchester mokolo nango mwana azalaka na ye aza mwana na ye te mobali wana abotana mwana na ye azali rwandais abimakaki mwana aza ye nzoka mwana azalaka ye te mwasi akoti en contact na biso mpona koloba toyebisa eke mwana wana azalaka ye te aluka kobota mwana ne mosusu alors atiaki tembe kokende olekisa banguna ya kokosa makambo epa na ye alors esengeli boyeba mpe ke ye mpe bapesi ye mbongo oyo euti epai ya kanambe mpona kotia distraction na kati ya communauté bokeba bofungola miso parce que bato ebele mpe ya internet bazwi mbongo oyo mapse limpidike akaboli mpona kolalisa bato na komba so omoni kaka combattant azokumisa bapaster wana boyebaki aza moko ya bato oyo basombi kuna do totalaka batv na bango te olingi kokota na internet mpona kolanda mateya
kolanda makambo ya culture, kolanda makambo zoleka na mboka politique, prière, beta www.didierforme.com/okomona ke okokota na site wana pe okozwa mateya pe ba programme nyonso tu ya breaking news okolanda eza malamu. Alors Bernardin Mungulu Diaka pe asonama azali moko ya ba politicien ya bandundu oyo asila kotika biso ya Mungulu oyo alobaki biso nsuza bana 1900 poto komi na suka breaking news na soto 6 na ba proverbe. Bernardin Mungulu Diaka amipesa kombo kiuta to nyoka mubi elakisi nyoka oyo aswaka kimbanda njila nyoka mubi. Alors Mobutu amipesa kombo Kawele. Alors Bernardin Mungulu Diaka azoyebisa Mobutu azobwakele mbokela lobi nga nazaki uta nga nazali nyoka navandaka na mai nazozela ba ndeke nyonso ozala aigle ozala épervier ozala léopard l'herbe oya komela mai. Alors soko oyo komela mai eloko ninga na kosala na kotatika yo. Alléluia. Kotatika na linki eza na Kikongo elakisi na ko swayo. Na ko swayo mino. Kotatika yo do na ko swayo mino. Ko swayo mino elakisi ke azolo bango ayeba Kikongo bien talobia. Ngai nazaki uta. O nyoso ko yakomela mai na olialo bana ko swaye alobi na kotatika yo. Bien aimé, esengeli boyeba ke mokileza ya biso nzamba za nzambe la biso. Breaking news oya komeka na Salomo Mungulu Diaka